Merci, bonjour, bonsoir. Salina Bandekonyo Sobalingaka Eco RDC. Mkona lelo bongo Eco RDC zana mawa pe kolela tozolela na Bandekonyo so o eza bongo ya famille artiste o akufi mkona lelo akufi corne ezo bima mkona lelo toza bongo awa na morgue ya Bondeko wapi place o wapi tozomona koma Bandekonyo so bazolela place o passe zo uta na moni mbala moko mon boss wa soutenir ki pe na kati ya Mambote. Bonjour, bonsoir na mon boss Jean Thibaut Chiboba, hein, donc Jean Thibaut Chiboba mon boss na préféré na ngani so ba côté surtout ya liboso na ba côté sima donc ba baxelanga ka mungu na pilipili mon boss. Donc mukona lelo ka ndenge na lobaki toza awa wapi o na morgue Bondeko tozobimisa ebembe ya artiste comédien o akufaki atiki kibiso luta mokolo na mikolo o euti koleka lelo eza bongo mokolo ya kobimisa corps na ye na ndako ya Malili. Ndenge tolobaka na Bandeko nyonso mokolo ya yambo tozalaka bongo na kati ya famille tangu ndeko akufi pona kotuna ba famille mituna ya mibale ezaka bongo mokolo na lelo wapi o tozalaka na kati ya morgue pona kobimisa nzoto ya mowei na ndako ya Malili e bongo mokolo na misato ezalaka bongo mokolo tokenda kotika ye na Lilita. En tout cas esengo pe mawa na Bandeko nyonso o bazo sepela esengo na ba o bazo sepela mawa na Bandeko bazo lela tolela elongo na Bandeko bazo lela elongo ndenge mona Bandeko Eco RDC tozolela bongo na Bandeko nyonso o bazolela bongo dikando artiste oyo wapi asepelisa bino na bandaku na bino asepelisa bino na bisika nyonso. Donc toza bongo toza ba artiste bazali famille ya dikando bazali tokoleka mwa mkeko tuna douleur oyo ndenge nini ezosala ba famille ndenge ni famille ezonyo kwama ndenge ni famille ezolela tomeka mwa ko tuna mwa mkeko. Bonjour papa. Bonjour famille. Toyebi ke tozana mawa bozolela malgré oza artiste munene mais oyepe kolela elongo na ba o baza bongo ba comédien o akufi ozolela na bango maloba no akolobezani na kata oni. Ouais, maloba lobezate émotion ça makasi donc di Canada avec masalangai donc avec famille nangai donc masalanga tout arana ba concert azarana partout tout ça mais dans l'église moko donc rien à dire. Tango mukola liboso oyo yaki ozwaki sango yake dikando akufi en tant que amina ondengo zalaka nae assista ka ona ba makambu no tout et comme la ki ozwaki ngo yambaki message na ndengeni naki na répétition na notre travail bazwaki sango wana me babwa ko ibisangai bazwaki sango wana ki pratique ngambe me babwa ko ibisangai poto akine na rep nanga azele bana sisa na CDC pe na rep na CDC pe mission pe normal to na comme na parler na bisinga ke non masalanga dai donc Trop. Kokufa na ye abelaki ezaki malade ezaki tango molai to ezalaki na lolengeni. Donc en fait tango akufi dernièrement nazaki na concert na ngai na ma campagne une semaine après na yokufa tout le monde a pété nga pe studio quand des ala banini nazo regretter makasi quoi na regretter makasi donc na mona lo lo bati. Merci beaucoup, mes condoléances. Merci beaucoup. Toza bongo lisusu awa na droppé. Ba nyonso ba yebi ba yeba na sepela mingi na droppé mingi kota liboso. Ba bakseleka mungu na pilipili et ça la droppé. Boni papa nanga. Ouais, yebi gara Fanny. Yebi ga né toza toloba toujours que toi na page noire ya rolelande on a biso dikando. D'abord na rôle zala ingrate mbamo il faut na saluer boss na biso kala biso nga bien qu'on appelle ça boss na biso boss na biso Jean Thibaut Chiboba wana ma boss na biso otozara toujours reconnaissant envers ye parce que lelo ba dropper nzao ba fruit na ya nzete mo bebota bambuma ebotisko bambuma kitoko donc ba dropper nzao de loin et de près azara toujours na mutema quoi donc boss na biso Jean Thibaut Chiboba le autre wana mawa ndeko na biso dikando ezaka yete monde artistique a to perdre des débats bandeko na parce que yo posaka na art dramatique to perdre papa abiso mundanga o yeti lelo azaka na ndako Malili mais lelo to yesiko ko bimisa ndeko na biso dikando na ndako Malili mais basango etambola ega ya mingi o église elie mutu o sapato elie mutu
mais lelo version bimi nga azaki na famille na bango version zaki dikando azaki mieux protégé na église wana parce que azui 4 ans refond dans l'église 8 ans rozala na vie spirituelle na église ya papa na biso Israël Konde Liloba. Donc bandeko batika otambu sa ba rumeur o ke balie dikando na église. Moi je ne pense pas parce que papa na biso prophète Konde abikisa batu na maladie ya grave et pourquoi serviteur na ba ke rolobagi balie na église. Donc eza archi faux eza lokuta ni sapatu ya ndeko ya dikando mutele dikando ni église. Donc bandeko na biso ba chroniqueur mususu batika kotambu sa sangwa lokuta. Donc on nga na oyebisa bino parce que nazwa ki ta resola na famille spirituelle na ye o baza ba membre église ya papa na biso Israël Konde nazwi pe chance ya kosola na famille na ye o eza biologique. Donc batika maramba lokuta kwa dikanda kufi eza volonté nzambe Yesu kutu mwana nzambe akufa na 33 ans aloba ma papa longolelanga flow liboso na nga père abise non faut volonté na nge salama ti Yesu amoni mo etabi père que ta volonté soit faite. Donc biso nyonso toi na volonté nzambe. Amen, 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 que sa volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Volonté ya nzambe salami yende apesa ka ape yende mutu azwaka toyebaka jour to botamaka mais jour ya kokende na biso mutu moko te akokozala ayebaka jour ya kuliwa na ye po soki ezaki mutu ayebaka jour aliwa mais mutu nyonso akimaka parce que azobanga liwa liloba lisusu ya kobakisa ezali. Bon, il a ezali kake bonne chance na bino Fanny Poutou, bonne chance na Eco RDC. Merci. Bonne chance na papa na biso Jean Thibaut Chiwawa qui est mon patron, ex-patron à la raté pour le open à Rosonga nanga ko za palais nanga. Te wana komo senga ndete ozonga to boy. Tengmena lo ba vérité. Bongo ba longba kutu moi sikutu mutu nzambe kutu alobi oko kanga moi sino ne kobo et dépendre na yo limbi sozo msena ndako. Ba libero yo Mot à dire pour na liwa ya ndekona. Bon, un mot à dire eza karatuza en douleur. Tema kinzambe mo mutape sa kai mo pe mutazui. Mais eza moi pas que kozanga jeune garçon de quoi dikando. Asa garçon moi non très poli. Azaki vraiment ko luka problème tena batu aza garçon qui tozuni tamula ya ovanda na ninga makamanza mebe tokolo bateke ban tokotendo kiliboso te pour mettre à souffle zanza minza mene mutape se biso dikando mo mutazi dikando tole la kapoko kabwana nzote za passe mena molimo na bike to mona na kaka. Moi question muke mama dikando aza nani epai na yo? Dikando aza amina nga vraiment amina ngo toyebani ata ba 10 ans passés banda toyebana dikando. Et lundi, tozana dikando benga na téléphone qui peut tourner, a benga poto qui tozane mercredi mais ba ko benga ki mutakufi. De nandima kite, nandima ite. De nozanga kutata maloba oloba. Mais eza moi passe. Merci beaucoup, eza moi passe comme na bande ko bakufeli. Tolobara toujours tolela na ba o bazolela to seka na ba o bazoseka même ko na lelo. Un mot à dire ezaka kana nzambe yemoko oye apesa ki famille ya dikando apesa ki dikando pe nzambe yemoko mutu azuye. Donc esengo ya koloba eza ebelete mais mawande ya kokisala kati na libot ya bandeko nyonso nde eza ebele. En tout cas na sengi na ingénieur nanga Caleb ingénieur sa musala na yo tokoleka na mwa bandeko mwa mibale misatu to bakisa baloba parce que ça fait mal au cœur ya kozanga ndeko oazaki abilité azui donc disons que abilité mort subite donc et ça la capacité makasi en tout cas na kati ya famille ya dikando to pesi bango ba mes condoléances na part ya Jean Thibaut Chiwawa mon boss hein ba mes condoléances na bango lisusu na John Batumeni José Batumeni o wapi ba pesi bango famille Kabanish Constantine Kabanish apesi na kati na famille oyo ba mes condoléances na bango to kusani liboso pona kosala kaka musana biso nde to message pardon talela biso caméra mawano nyonso expliquer na bandeko nyonso dikando abelaki nini dikando abelaki te biso pata en famille toyoki nous sanga ya maladie te lundi azalaki pa mama mardi azalaki pa mama alo abeti pe liso maladie aza normal santé bien mais mercredi kande babengi biso ke dikando bakotie na morgue abeli te loko te tovanda na dikando bien biso moto émotion mama na ngai dikando tiki bana combien te dikando tiki mwana moko tiki mwana moko ya mwasi to mwasi
eloko nini osengi na bandeko oyo nyonso baza libanda mboka bakotala image mpona kosoutenir mwana Dikando? Oh, merci. Na osenga kala bato nyonso oyo bayebi epuis aza star aleki na bagroupe aza star monene oyo amoni ana mawa asoutenir mwana wana aluka famille Gelo mponga aza semeki na ye aza leki ya mobali na nga aluka famille Gelo basololi soki kawana ye. D'accord, merci mingi. À suivre. Merci toza bongo awana o azabongo écrivain o akomaka ba film soka komi ba film mutu faut sepela producteur faut sepela na film yepe elongo awana kati ya matanga pe na kati ya kobimisa corps oyo aye. Bonjour papa. Bonjour Fanny Poto. Batumi ba mona yeka na sima makomami Prince Luamba. Ah oui, Prince Luamba yo vraiment toza pendant la ma vraiment ya repetre ndona biso Gelo Dikando. Oh bino boyebi asepesa bino pena bandako atika kibiso liwane prena ezaki pema moi pasi na mitema vraiment omoni tolingaka to bata mutu abelaki après akufinde de papa na biso mndanga atu okufa biso to yebake azaki malade mais ya Dikando vraiment subitement to kakara boye akufi vraiment ça ki biso vraiment pasi mingi ya omoni to ko kabola mawa oleto yara jour enterrement te moni photo ya pena jour ba bimsa corps to ke na ngoti place ba utango après le bisu to monani yango vraiment to za na passe no biso to za wa to na passe ya bungisa ndo so Dikando na ndengo komaka ba film na yo comme producteur coproducteur na ndengo komaka ba osala ka ba film na yo o jouer ça ba déjà ba film ebele na part ya Dikando o jouer ça combien de films? Vraiment à vrai dire pour mutu pa kufi rolo bateke obo tout ça vrai dire a joie vraiment chance et ndoyi ko pesa ke ayi a tourner mais ba contre temps monsieur no sele mamona jour y senga ya tourner mona contre temps ayi retard tout ça bobo mais azalaki mwana oyo na 4 ki na groupe ya Peniel tango Peniel les zongi ba film nyonso na sese na Peniel ngam na sese mais à vrai dire atikala pena occasion te à tourner na film langa atika pena même na film on auto sala allons aussi sango aya pena na tournage mais permettez te qu'à jouer jour en haut type assis au coup mais atiro ko tanon na film langa te à vrai dire quoi ça. Merci beaucoup à moi à dire moi du Zarara que to pesi binotu bolinga biso mbote tozana matanga après a pesusu samedi to misape susu ya papa mndangandanga tozana bino mbote tepo tozana mawa nayaki mabanga te quoi. En tout cas merci mingi tolela na bandeko bazolela to seka pe na bandeko bazoseka. Bonjour maman. Oui, bonjour ma copine. Namoni yo awa na kati ya matanga ebembeju corps ya Dikando ezobima yo en tant que maman na ebité au jouer ça combien de films ozalaki relation entre yo na ye ezalaki ya ndenge nini? Merci vraiment on appelle ça nombote na ba internaute nous to bazolanda biso de partout ngai comme on a Ivana Chanda naza pe chroniqueuse Congo web puis na site internet za tina otanga kombote Dikando na yebana na yekala aza frère en Christ ponanga to sambela na l'église moko donc tellement ngana za salon de coiffure nazaki ko vanda na tout le temps parce que locks na yenga nazaki ko lango ngam nazaki ko bongse locks na chaque fois za ko ya na salon nanga donc chaque fois que tu es dans le salon azaki ko betela kama solo théâtre wana ngana na koti na monde théâtre te ngana za ko boya ngabinga na koti kamisana ngana ke sala théâtre te mais suka na ye ko ndima ko sala théâtre parce que azaki ko pousser nga mingi na sinon c'est comme ça na ke kota les étoiles de bobo tana ke kota les étoiles ayebisa na zo peso ka tamke na biko ko songa maboko nanga donc na kepe na suka formation après na yeko sala groupe Mapendo so bozo mona bien na bat na biso groupe Mapendo tant groupe Mapendo esalemi na bengi Dikando na bise non na signe de reconnaissance yo muto la kisa nganzela il faut za chef ya répétition na kati ya groupe Mapendo oui ti ndekwaye to bandi ko travailler na groupe Mapendo mais film oyo to tourner parce que ça première film na biso ya groupe Mapendo à part gak et ça film mon fils o ezobima déjà sur YouTube Kalate Dikando a joie qui assassin photo oyo eza na kati ya bati eza photo to kangiye a joie qui assassin na film wana mon fils na kati institut ya Inikino yango ndo moni photo to sali bati juste kaka pona groupe Mapendo en tout cas azaki meilleur ami ponanga
tout le temps naza ko vanda na ye soki mutu ko kanisa mobile na ye mais azaki wana lokola première conseiller nanga soki oyebise likambo ko peso ka idée bien et au pratiquango malgré que liwa et ko kabola biso noki mi. Est-ce que azaki pe na moi ba problème na baningani ba artiste? Non. Soki mutu abimi a témoigner mabe ya dikando non amte mabe. Azaki du kimia mutu moko boya lo ba penza mingi te. Donc dès lors ceux qui ont le problème c'est que yo mutu za mabe. Donc moi makas nenge mutu nyo sazana comportement nezalaka mais ceux qui obengi yo na mona mikolo changer nga longi bondeni bobandika ko seka. Donc ayebi ko kangela mutu kandate rankinité na monde théâtre rankinité na église même na quartier eskaza ko vendre en tout cas ceux qui balobi que non balo kumisaka mutu soka kufi mais oyo nga na zo témoigner ozo utana kati ya mtema nanga. Voilà. Merci beaucoup. Meilleur ami pe ya dikando o azalaki ne o atikali na linette ya dikando o akufaki babande koloba yeyo na kinkuntu donc pouvoir ne mutabomisi ki likando yeyo. Ah Fanny et comment mako bomisa mutu Fanny ozotuna nga ba keso to komoko akizenga eza par rapport à ndenge ba kizeo déjà na ba émission mususu ndenge ba kizo nga Fanny Mputu mwana ya Jean Tubo bana kati ya Eco RDC na kizeo te. Et ça juste na sali rappel na o bandeko mususu balobi sur yo. Bon na on no bandeko nyonso balobi sur nga vraiment et c'est faux et archi faux ndenge ba français balobaka na Olanda bango te to témoigner non o ezalaki dikando. Vraiment Fanny Mputu oyebi ozalaki na ndeko komona ndeko mobala nga na bengaka moins de Shaolin, il y a 36e chambre de Shaolin, jusqu'à 34e, parce qu'il y a 2 chambres pour moi 36. Taran mutu oyo ana douceur le quoi Nzambe, douceur le quoi Jésus-Christ. Ndeko oso zoni ba problème c'est que yo nous ando il faut batalo na famille. Ndeko tozalaki ne bien. Il était vraiment tout pour moi. Nako lianayi, nako latanayi, nako lanayi. Doa go partager nyonso. Ndeko akufaki ndenge maladi nyonso ezalaka yaka pa mutu. Ndeko belaki na mimi na l'hôpital traitement simbité et transfert tout na bondeko pour que ndeko baya ko réanimer na bonbon na tsaina na taxi to koma ko bimande kwa sumbelinga akufi. Donc batu ba kanisa o ba kanisa te to ana passe ya komona ndeko na biso akei mais to ana sengote ya koloba biloba loba o ekosala na ba famille na bandeko baza pembeni bien te o sala kitoko te Fanny ndeko azaki malamu na mutu nyonso atikala ko za problème na mutu te. Et j'ai des témoignages, même tant que ça n'est pas vu de loin, batubazoya baolo bake non ndeko yo tito finga to sala nyonso seka kaka talo lenga mutabongo lokola kufi Nzambe nda permeta ki yazwa molimo na vana kimia biso pe tozana mawa mais esengo zana mitema po ndeko vana seka kimia bandeko bazolo ba mabe batika koloba ça sert à rien mutu sa kufi to lobaka ba mabe ya une importance te. Donc bandeko nyonso bandeki koloba sur ndeko na biso mobali toki ndenge ye moko alobi kikando azaki mère amina epe likando akufele na maboko ça sert à rien aboma ndeko na yakobaki sezali ndeko bon yakobaki sezaka ka ndeko atiki groupe bana ne bazali et groupe nezali ba famille bazali soki bandeko o bazana souci tant solo ko obiso tozana ngo ezalaka ndeto ile morgue boete tozongi tokundi toke to meli masanga te bo visiter bana o ya tiki na musala o parce que ebele bazo témoigner parce que bazalaki baninga na ndenge ya musala mais na ndenge ya famille te na ndenge ya mosunité. Or les contraires na ba biso toza baninga na ndenge ya musala na molimo toza bandeko et puis na mosuni boeli susu taka na bito partager ki nyonso mbetu kolala sengle ya kulia c'est que tala dimension nyonso wana c'est que lokwa to silisima matanga atiki bandeko bana na ndenge musala to visiter bango si photo sunga bango atiki pe famille e bandeko babosana te ndeko dikando pe atiki mwana moko photo ya mwasi biso bandeko yo tozo kumisa ke baninga na ye to luka ye poto sani to sunga pe ilingi mwasi wana ekozala malamu. Moi question moko eza Fanny Katale ya ngana zalaka ka pona ko kata ngana zalaka pona ko loba elobi na mon boss Jean Tubo Chibwabwa na sepela boss na mingi kota ba liboso kota ba liboso babakisela nga ka mungwa na pilipili par rapport ya bandeko nyonso baza awa mais tomoni ba artiste comédien boza ya kokokate boponani bilongi eza na ba oyo ba ye na ba oyo ba yete
mais tokomona na o peut-être que ya papa o auti kokufa papa mundangandanga tokomona ba artiste ya lolenge na lolenge ba artiste wana bayaka pona komilakisa to bayaka pona ndenge parce que awa tomoni ba artiste ya ndambu ndambu ouais mingi bayaka pona komilakisa mingi penda bayaka pona komilakisa et puis mingi et bamonaka to kabwana bango bakabola biso bango ba grand biso ba petit peuple to ak logo te liboso na bango bo ya ndenge ni tala kaka dikando. Que veut dire petit peuple? Kasi moto ayebani tete bon ko ba président bana ba succès basangana kuna ndeko nanga fani ndi ozabu na soko kufi na ebite soko papa na boya soko boya mso na relation mo bozaki na bango na ko présenter mission na bango to mso jouer pas na bango nde baye ka dans les pamba boleka quelque part baya les amois passés bango na batia mundelu na katikati yango moni bayete mingi pena pi boya peut-être ti lobi to kunda boya te na ba réunion pe banda sa banda mona na te ba mona na ndenge nini ba mona na ndenge lokola so ndeko asadera ki kuna na NPCT so ba mona na ndenge o ba bosani biso nyo to saka musala moko soki basungi ba oba likolo bongo ba oba na sefu basunga pe bango tan bo sunga biso te pasi yango biso pe en soit tozo nyongela bango tan muso toza na sengote ya ko participer na bagano na bango po ba osunga pe biso te ya koloba to pe ya kopesa bango conseil ezali soki conseil opesa bango kaka papa na biso papa Masumu le vieux rock bodo ande ko papa nyonso wana ba vi nyonso wana ba grand nyonso wana bokabwani zalate tous là vraiment eza fraternité moto sala ya ba comédien hein tous ateka bango baza ba grand biso ba petit botika biso te babaka mwana muke akola katango sani avant na ba mikolo parce que to kola ndenge to za succès na bino bozana to za travaux bino bozana ngoni tanske bo 5 biso te bo benda biso te boza ko s'éloigner na biso bo tika biso à l'écart to bima ba orphelin d'autre part to ma ba orphelin pour to zangi ba to ba ko encadrer biso ok jeunesse à lobby ezande biso bango fo ba encadrer biso conseil ka yango wana batika partage wana bazwa biso nyonso lolenge moko. D'accord, merci beaucoup en tout cas merci bandeko nyonso baza baza vraiment ebele to tuna pe ndeko nanga msu. Bonjour papa. Bonjour Taylor. Nasi na tuni maloba ebele na tuni ba question ebele et ça juste question moko onengi na tuna pourquoi bokabwani entre ba artiste comédien ou ba sala combo na ba o ba sala combo te. Merci pour la question, merci pour la question. C'est une chose où je art. Aux hommes tous ces artistes comédiens ceux qui bon ba sala art mais biso peut toujours envie on a ti ceux bon ba sala art mais toujours envie on a. J'espère que quand la awa tous a plus de 80 artistes comédiens, 100 même. Mais au moins combien de génération liboso wana? Oh, tous a même balé. Gelor, dikando ande ko na biso, les générations na biso. Mundangandanga oza ba génération ya liboso. Siko o biso ngo bayeti. Ils nous ont rejetés totalement. Ce qui veut dire que biso tous a appelé o mundangandanga to kendete. Oh, on a tu sais des bonnes relations avec mundangandanga. Mais pourquoi vos Kabouani ils ont existé toujours? Donc ce qui veut dire que oh, toujours ciment, tout ça moins valorisé, donc tout ça la valeur T devant Bango. C'est ça. Je ne sais même pas quoi dire. Donc c'est une honte pour nous. C'est vraiment une honte. Comme conseil au PC ba nyoso ba président ANTP au PC ba nyoso o bazo lukababima ba président ya lobby ndeti ba président Fiston Sai ba Rock Bokabela Bodo ba président nani Modero Totokani. Conseil ni au PC en tant que bango mtu balinga ba assumer responsabilité à place wana. Personnellement en tant que Leki ya Rock Bokabela il y a Totokani, il y a même Fiston Sai. Donc, conseil d'après ça, pour mieux évoluer, il faut réunir. Pour mieux évoluer, il faut réunir. Sobo Kabola. Pourquoi les sages disent qu'une génération s'en va, une autre la remplace? Pour nani? Ceux qui sont au Kabouani, ils vont évoluer entre les doyens, nous évoluons aussi entre nous les jeunes. C'est ça. Donc, ça va nous faire du bien. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, tu continues na ba image ya bilili ya kopesa bande konyoso bazali banda ya mboka mama Jackie Kilaba. Merci mingi. Mes condoléances pe mama Jackie apesi na famille to kutani lisusu
Tomoni yo awa na kobimisa kor ya Dikando azalaki nani pa na yo? Ouais, Dikando azalaki collègue na nga ya boulot tondosani musala moko en plus azalaki na groupe nga na Kambaka. Wana groupe nini? Tout vient de dire de Papa Videlo. Azwaki combien de temps kuna na encadrement ou azwaki temps ko encadrer pendant combien de temps? Ouais, azalaki bané vraiment ebelo de sur une sanité de 2012, de 2012 à 2016. Oui, pour 4 ans. Ya mabe nini oyo monaki na kati to mabe na to pe malamu na malgré to ebike mutu so akufi balobaka malamu ne mabe ne balobate ya mabe o monaki na kati ya Dikando. Bon, mabe pena comme tel nazala ngote parce que on a ndomona mingi so bo suspendre ya lukoti na parler. Donc pour nga ezaki malamu na parce que akol lukel pe na boulot mais ayo lukoti na parler yo mo talika boté il faut zonga boulot. Bon ya mabe pena comme tel malgré balobaka so mutazate balobaka bolamu na nga pena na bando moni na mabe penati. Mabe penati. Bon mabe moko na kolobaka anda cha poudre na e a poudre te. Yango la kaya mabe. O na ndo mona. À part ça il o msuyati.
Merci beaucoup, merci Sengomingi na koyoka. Nous descendant à Josie de Londres à Nakata Kishasa. Bonjour papa. Bonjour Fanny. Dikando azwaki temps ya koleka na groupe na bino. Parcours nenyo so ndenge temps nenyo so pasaki pa na bino ya malamu to pe ya mabe o banda omoni pa ya dikando ezani. Bon, to pasane ba bon moment na ba faux moment. Avec camarade na biso ngam na yamba bango tout na standard. Donc bango tout bayaka na miss nanga. Puis tozala na bango na ki do tozala na bango bien dikando azaki poli banda o respecter mutunyo seza mona mkeza mkolo et puis abanda ko sexa trop. Abanda ko sexa trop et puis tozolela dikando o atiki biso aza cher pa na biso. Donc il y a rien à dire, il y a tsaka ba makelele, il y a loba o famille liée o ba comédie ba liée o so inde neza liwa ezora nyonso. Mbila jamais été là car na lupang moko. Mbila était là partout. Donc mbila lelo était na famille na lobi pe rolela e rotela na famille o kuna. Donc eza liwa o nzambe asala destin pona mutu tout faut akufa. Donc eza nango problème te ya ki biso to tikali et puis biso ba auto tikali to yeba ndenge siko ya kotambola talaka dikando za jeune akufi abotite atiki ni mwana et puis akika abungu doki na balobi atiki mwana moko ya mwasi na ebite banda to banda na etina ndenge ake atiki biso na tikalo yo kata betela lisolo kaza na mwana na ebite tomsu na kurudimba ye moko ayebi mais nga na ebite tozala na ngam na yamba na standard tozala na bango bien tina ninga kenda et puis ko kende na ezali kaka pona pire vieux ndezala kaka vieux na ya quartier ya sali mouvement abi bon na kenda nga kota vieux wana ezali vieux ni vie de loin nda kenda na pas vie de loin ti akepe kuna amonika ke simbite ake ya sali mouvement na ye donc ezande bongo doki tolela to wana mawa to wana ba regret ma crasse de ko perdre le roi du Kando. Et puis jour à coup fait que vendredi ou alingaka banda ko tourner ba film naï. Et puis tous aïkini na tournage ya massa mobu et puis akati yango ko kata. Donc to wana ba regret makasi place akei nzambe asimba molimo naï et fanda na kimia donc. Merci beaucoup. Papa bonjour. Bonjour maman. Boni. Ouais, ça semble aller. Yaroloba déjà bandeko belé balobi question zaka motune za moko tomoni awa artiste comédien akufi mais on dirait ekabwani deka ba misusu bayete eloko nini ezoli bon ozara important to kumisa automoni ba automoni te peut-être ba na ba raison na bango personnel ba oza peut empêcher c'est là ba ploi du temps to makambo zo ba to netino samedi be tala bibembe netinga ko mobanga ba kufa trop. Autant dans Facebook, j'ai la profonde douleur d'annoncer. Dans Facebook, comme le quoi des pages nécrologiques. Ça dit, d'ailleurs, le programme est belé. Et puis ça me condoléances dans le groupe like la team Wata. Donc Charline Paka, on connaît les lots. Ça dit, belé, on connaît matin Charline Paka. Donc c'est peut-être pour une raison personnelle, tout qualifié, bon, tout jugé, on a noté sans que tout y ait raison au sein de Kebayate. D'accord. Comme conseil, na bandeko ona ba monani kat na oesikate. Balela na batu. Balobi lela na batu olela, sika na batu sika, c'est na batu sepila. Donc ceux qui batu ba yete na bonne volonté na bango peut-être pas avoir un examen de conscience un jour peut et comme la penga est-ce que batu rolandanga pour l'interrogation. Donc c'est une chose sociale partout où yaka ça dit gelorza premièrement pas dans masse en Christ pour donner église moko na liloba nzambe prophète pour le Kondo Dominique donner même esprit na nenga bonzambe na nenga boulot tout ça là boulot moko sauf que ba groupe negi yaki ko kisine malgré to bandaka ensemble il y a que Charlie Nongi vu de loin mes condoléances président et puis il y a que ça le groupe naï mais tu toujours dans les bons tout le monde aura partout na l'église na banzela na ba rendez-vous tanto lo banaki ya ba rendez-vous bani Nenga tiki biso boye to kanga bandoki te tangi ba chrétien. Mais ba obi pasteur na bino mtabomi. Makala moto liko na bango, ça dit bato ozolo ba ki muta kufi na église ele. Ça dit tema dali yo za makama nzambe, ça dit bo kanga nzambe ndoki. Parce que yo muto on nzamba kila o kanga nzambe ndoki. Ah kufi na église ba dame église ya nzambe. Ça dit nzambe da dame mutu ne. Donc nzamba da mutu te azwa ka mutu na ninga lobaki boza poussière, bozonga poussière. Diwa destin. To yina mutu te
tokabula bato te tozala toujours tozala enseigner parce que liwa et enseigner bato batikali masa dola d'ailleurs le benga pena kufa sona kina banyonga bato na futa sona na baranda bato na bongisa na linga nzela nzambe na bona ba masumu inutile pour un jour sona d'ailleurs molimo na ngape et puis mona kimi ngana sepeli pour masa nga d'ailleurs na quatre église akufi na bar te au accident au hôtel to ndenge nini akufi na kata itonga c'est-à-dire ba angelu ba koyamba na sengo biso to bateli bato na 7e trompette et robeta pour na koyamba molimo na ye na sepeli po kimi ezali biso ba komede otozali na ba président ba sister biso tout ça ini tout ça vraiment ini. Merci beaucoup en tout cas merci. Toujours continuer toujours na micro na biso zaka toujours micro ya Jean Tubo banda kata ya site ya Eco RDC toujours continuer toujours kotambo sa micro na biso na sengi na Caleb azwa ba image ingénieur Caleb Nkongo tona lobi Caleb Nkongo na moni maman Brigitte Nkongo papa Willy Nkongo motema ya maman Nkongo donc Caleb Nkongo ingénieur Caleb a continuer ko zabilili na ye tokutani susu check. Ok, c'est bon. Bonjour Fano, mes condoléances. Après, le bakuna qui a perdu de 30 kilos. Mes condoléances. Merci. Moi, douleur pour moi, nano. Mutakufite, Fanny, Benata Yomoko. Mutakufite, Ole la Dikando. Après, ton insus. Président. Parce que tout le monde m'a dit que Bisuna yo n'a pas la Dikando. Adaïs. A Kofi, donc, Azalaki Nabiso. Tu es rendre hommage à Souka pour tous années sous tête au monde réel sous tête. Merci Fanny. Merci beaucoup. Ah namoni ravi na pesa mamuko ravi la CP le vraiment la presse. Botiki bisote merci na presse tout internet na la bouche. Atiki bisote merci vraiment. Merci beaucoup. Président de l'homme. Bonjour papa. Bonjour maman Langaye. Bon séjour au pays. Merci, merci. Douleur na komona obungisi mwana oazaki moko na kati ya groupe oyo bandai kokaba. Donc nous avons une explication on peut ça quoi donc nous avons une explication on peut ça comprendre l'émotion nous avons en biso tout toi non donc tout le bana biso quoi hein tout le bateau tigana nous l'équipe place va exposer corps comme ça tout attend au développer corps est exposé na mopulu are mopulu nanga mongaba voilà merci beaucoup Adikando.
Mochuka pote Fanny. Pese la moi bosenga ya mawana o concernant liwa ya ndeko na biso. Pasi makasi. Ayi bela massa ba na standard pas de Londres. Bana benda wana. Toki ba semble biso tout ya kolonga mouvement. Ayi pas vu de loin. Le toki matanga na ya siko tika biso donc. Ça biso bela pasi makasi. Toki banda Maroc. Toki tibo donc. Ah, c'est quoi parce que matanga ezali quoi. Parce que courage quand la famille na ya batikali. Mataka makasi donc bale mbate quoi. Les liwa il y a quand on met biso accès comme de masse na yo toki na yebene longo banda standard pas de Londres. Toi pendant la pote de Zoki, pote na ikaka jamais. La pote la bina donc ici la biso comme jamais donc. Tout le monde comme on a sur le monde sur le donc le même aussi quoi. Donc akemala moi que la kimia biso tikali donc tu la kimia quoi. Merci na bongo na o wapaza grande sœur ya ndeko na biso o akufa tika biso uta mikolo mileki ba ane eleki ebele eza bongo Joël Masirika tokutani bongo na ndeko na e to tuna po na yepe tokutia. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé Zabi. Mes condoléances dans le monde des artistes parce que yo pokota monde ngo beaucoup fait mes condoléances. Merci. Et arrivé ki ndenge ni tango yoka kisango ya ndeko o ya mobala kufi. Donc ay pasi. Et bon to yoka ke non abela ke son hôpital boke tala ofma to yebelo te to ka surpris ke non akufi. Donc pasi douleur to yeba te sezani ngelo. Pardon taille la biso na kinini. Oui, ça fait mal. Osoa qui temps ya ko jouer ne peut-être sainement ou bien non nous osoa qui occasion de jouer net. Le ban ba répétition, ce ne tayo ta biso na ba répétition na biso maintenant on a soit temps jouer net. Wana na groupe nani? Na Pléiade ya Mutama CB. D'accord, yo pour comment jouer pour remplacer ya Yondeko. Mama senga ki fona sala. Moi liloba nini okoloba na bandeko nyonso o bazolanda o pe bandeko nyonso ba yebi ke yo za grande sœur ya ndeko na biso akufatika biso Masirika. Moi le bezaka que non de bobanda linga Joël Masirika bo linga ngape to aka même famille donc bo soutenir ngande bobanda soutenir rien le bezaka bon. D'accord, merci beaucoup. Wana bongo Jean Thibault mon boss Jean Thibault Tibwa wana zaki bongo grande sœur ya Joël Masirika que son âme repose en paix. Oh wapazaki moninga na biso grande sœur na yeyo comme ça to keto ko lobisa pe sou bande comme susu et ça biso bien. Hein yanga kale bande ko nyonso balandi nyonso ya Eco RDC. Tout au nyonso ba soutenir ka Eco RDC une émission na bino Paradis des Stars ezabom kona lelo Fanny Kataleya na cadre ya musala nanga pe na cadre ya boss nanga Jean Thibault Tibwa boss na bangenge ne donc boss nanga don alinga mi bakota liboso boss to so kota liboso en tout cas bo ba excellent pipi na mungwa hein et ça la bien boss nanga ba mbote belé puis ba merci mingi na bandeko tout balandaka Eco RDC émission na bino ya Paradis des Stars o ezabongo présentatrice nango ezabongo Fanny Kataleya Mputu hein ce qui na lobi bongo donc na mona vraiment merci na ye moko lisusu mon papa chéri Oeza bongo Maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo ton na papa chéri zabongo papa Willy Nkongo merci na Selema Samba babijou l'homme noir dans l'océan mobalo akoma obanga mwasi moko aboya ye. Merci sous maman bapesa nga conseil makasi ezabongo maman Jackie Kilaba. Sans plus tarder mukona lelo Fanny Kataleya na yambeli bino invité moko o bino nyonso bolukaka na banda kuna bino o bino nyonso bokomela kinga Fanny to ana besoin o yambela biso artiste na biso tolingaka mingi avanga moko na présenter na sengi bongo na ingénieur Caleb Nkongo afungola caméra comme ça ba invité na nga tout bandeko nyonso ba Holanda Eco RDC hein Laurette Tubwa mwana boss za boss amuna Tabou Fat motema ya Cyril hein Tabou Fat motema ya Cyril en tout cas merci mingi papa na ba part na ozo pesa na kata Eco RDC ezokoma to fongoli mba moko komona invité na biso moko na lelo. Bonjour papa. Bonjour Fanny Poutou la naturelle Kataleya ndeka tolobaka. Salut. Merci beaucoup papa, merci pour nous accompagner au Zabongo ndengo souhaitenga. Toyebi na biso oleka na ba place ebele o pesa parcours na yo o loba o Zabongo e bandeli na o ya vie place o bandela vite mais place o bandela makamna théâtre mais ko sa biso susu bien na kata Eco RDC loko ezambala ya yamboto yambayo o betela o pesa biso un peu parcours na. Merci na internaute nyonso oyo balandaka Eco RDC ya boss Thibault Tibwa parcours nanga eza vaste
eza vraiment moulayi nde na mesana koloba na banda na théâtre professionnel et kuna nazalaki na compagnie Lokombe esika pia Paul Mbunga Kumbu a encadra ngai elongo na Don Diego na kaka na le Rocado Mayas nyonso bongo après nayaki ko koma na théâtre populaire oyo muninga na ngai ezoka yenda bendakanga na bokambami ya Ibara Premier et coach na biso tozala na batatuka lombo na bakoba et après bon tokomi bongo na suka ya oyo ezalaki journée na biso ya mawa tolela na baoyo bazolela toseka na baoyo bazoseka famille ya Lord Likando ezolela tozolela na bango elongo tokomi bongo awa place oyo wapi batie corps ya Dikando bino mo bozomona ndenge nini mbinga mobali mwa mobali atonda bote oyo akei lelo na se ya mabele atiki biso toye bongo place oyo wapi na arrêt Mompulu na salle de fête oyo batie place oyo wapi bazolela Dikando eza bongo salle de fête kombo Coco tonton KN na arrêt Mompulu tonton KN wapi place oyo bazolela Dikando moninga azalaki na biso bandeko nyonso ya art dramatique ba oyo nyonso bazalaki elongo na Dikando tomoni bongo ba président na ye place oyo wapi Dikando adefilaki na parcours na ye abandaki epai ya José de Londres aye kokende epai ya vie na biso ye moko président nani vie de loin akendaki epai Charline Nonga vie de loin et après place oyo wapi ya monaki akomi pe mwana akoli liboso ya ba parents na ye asala pe groupe na ye tango Dikando akufi na kati ya groupe na ye oyo ye moko aza président ya groupe mais kolandisa bongo komona que famille na ye to pe famille oyo ya créaki à part famille biologique na ye oyo ezalaki bongo famille ya bandeko na parti ya ngambu ya groupe ya José de Londres bandeko ne pe sous famille oyo ye akréaki na part ya groupe ya vie de loin tomoni comment bango nyonso ba soutenir ye uta liwa na ye jour akufaki ti bongo mokona lelo place oyo wapi batie corps na ye en tout cas tolela na ba o bazolela toseka na ba o bazoseka tomoni bongo vie de loin ndenge nini aleli pe moko ya kati ya ba comme artiste na ye tokomi bongo na suka tobosana te kopesa bongo mbote ba merci mingi na mon boss Jean Thibaut Tibwabwa et longo na Lorraine Tibwabwa mwana boss aza boss et pourquoi pas pona nini te na Fiston Malula immortel Fiston Malula na pesi bino ba mbote ya mingi na ndenge bosutenaka site na biso koyoka mela ya basango ya ndenge na ndenge Jackie Kilaba mwasa mwindo aleki mosaka na elengi mwasi ya mwindo nzela minu loko ya boulevard du 30 juin merci mingi tokutani bongo mbalasima merci na ingénieur nanga yemoko Caleb Caleb Nkongo tana monaka Caleb Nkongo tana loba Caleb Nkongo na sukisi bongo na mama Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo Constantine Kabanish motema ya Pablo Makonda descendant ya papa Wemba merci mingi na bandeko nyonso bazake longo na biso tokutani mbalasima bye.